Génération ya sika esi eboya umba elingi kavashama bisengo biso tobina kichachacha mambo tango na bolero bana ya mbula oyo mama c'est caneton allez caneton allez maman caneton bandeko mbote na bino balandi ya émission ya monoko mubange ilumbaka solo kasi bimisaka makambo ya malamu bala sima oyo émission to talaki na utaki kolobela ebandeli mwa ndambuka ya makambo ya mboka ilelo émission ezali mena lingaki otala photo moni photo oyo photo wana bakomi nini j'ai exploré le Congo pour les biens et la civilisation de la Belgique. Wana roi belge. Mutu alobi makambo wana bakomi yango etikala bongo. Dene mana lakisaki bino bikeko oyo basalaka oyo ezalaka na gare na biso akala papa Mobutu alobaki babuka yango po toza ba esclave te. Mais loko ne nazoloba na bino oyo nazolakisa bino navandi nango 20 ans. Liboso ndako nanga pona sala 20 ans na ndako. Oyo bozomona mukonzi wana bozomona. Makomi wana ngana tanga kango namona kayango tala shock. Zoma. Donc ndenge ozali wana ko yobo mengo mama mubange oyo munukwa mubange ozali esclave batia. Abia ke akendeki na mboka na biso Congo. Ko explorer donc ko tala tala bamboka mabele ko explorer donc ayeba vraiment à côté lango penza na kati amona muzindo ya Congo biloko nini ezali wana iloko nini yakoki kosala na biloko wana pona nini pona bolamu ya Belgique pona bolamu ya Congo te omoni soki nazotala biloko aboye bolimbisanga bandeko tamso boka nazana politique te mais esala kapasi na motema mboka na ngai tanga na koti na ndako bato tozalaka na bango awa na ndako na nga bayebi yango tanga na yeko mole loko wana mutu alakisa ngango eza kaka mundele mutu aloba na nga kekende ko bamba yi mabanga mutu wana makambo sala bi mundele auta pe na Congo kala mundele wana kota bangala soki bana lero wana soki bango bayiko sala fete place wana pa basala ka fete ya ngabi non soki basala ka fete ke biso toza ba esclave place wana bato tozala na bango bayebi mais biso toza munoko mubange meza mukuse makamba kolobeze bele meza pasi yango nozo mona ke ezo sala pasi soki tozo tala boye ndeko na ngana zo benga yo totika mboka te totika nanu ki azali mutu boye azali mutu boye non to kangama nanu banda ane nini bomoni yango na photo banani tozalaka na bango batu mingi bazoyeba te mabele na sombi kote ya maluku mabele na sombi kote oyo ok mais lobi soki mboko ndenge basalela kango deja ke se banda kukende soki mboko to tiki yango kaka ndenge wana biloko nyonso na boko mona ngo te po soki bagani yango nyonso tu ekokoma ke bakopeso visa te po kita na mboka nayo bakopeso te bayebi ke Afrique Congolais ko kita kuna te ndenge basali bandeko na biso na este babimisi bango na bandako bango bazokotisa bato na bango babimisi bino bazokotisa bato na bango ezo sala pasi oni azawana lelo nde na yeko yeba ke oni le razolo bazali observateur ngana lobaka bendeki no observaka bazoboma mutu yo zotala ka kosala ke lokote nzoka nde tangu nazolanda ben formation à comprendre bayebi ke 10 personnes bakufi lelo allez Rwanda kotisa 10 nzambe pasi na motema pardon ezo sala pasi ezo sala pasi donc ndenge wana okondima te tina Kinshasa kuna bakangi nzela ke yo Congolais ya solo okota na mboka wana te okosuka wapi biloko no bapesi na bato mosusu tolamuka na pongi pardon tolamuka na pongi tolingana ngonge beti tango ekoki likambo na likambo ezalaka na ngonga nango pardon
yo oyo za vrai congolais zala penza na motema ke makile ezoganga makile ya bakoko batikela biso mabele ezoganga parce que soko za vrai congolais te makile ekoganga te okopona ngambo mosusu azakana na politique te mesala kapasi lelo nazwi moya kolobela ngo lisusu tikaka na loba la muki kala te lokola moye esali lokola bima mwa muke na malili wana na ke liboso ndako wana nakanga photo wana donc bandeko to bande mission na biso monoko mbangi bote bandeko balandi ya émission monoko mbangi lumba solo kasi bimisa makambo ya malamu bote na bino mingi na kombo na Yesu émission na biso ibandi mikolo toza kaka makambo ya famille makambuka ya mapango makambo ebele ha mosusu ngape na komi ko découvrir ya moseka mbote na yo papa botembe mbote na bino nyonso audience on peut pas yozali zo pe ya yo mbote ba o mosusu batikali bodo bateke kaka bango boko yo kape ya bino ya impala pardon mbote na yo pe bandeko lelo lisolo to yenango isaka lisolo ya ba o bateka mapango pona kutinda bana na poto. Vraiment bandeko na biso makambo eza mukete eza minene. Moko na biso autaki kutinda tisu mukanda. Abi mama ba emission aboyende ebanda koleka kapo to lembi makambo tozomona na mabuta. Ngai pe ndenge nazalia wana ngaki nazala victime. Nga za mwasi nga nazala victime ya makambo kaka ya mapango. Papa na mama. Papa kufa atika biso na mama. Tika biso tozabana mike. Mama bokoli biso, mama kolisi biso. En tout cas te kokoma penza abato. Na mbongo ya mama, mama ndenge ateka ka babiloko na ye, tout ça bona boye mama teka biloko na ye. Mama kende ndeko na biso mobali. Mwana mibale na libota na biso. Atikala ko yiba. Liboke ya babiju ya mama na lere ya kalawana. Aleka nango mama liboke wana ya kende koteka ya babiju mama po esombela ye biye aya poto bomi bato mama poto esali makambo bato misusu okuta na bango na poto komona vie beba za na poto me vie beba nango azalaka ne malamu te makambo ezebele mama ndeko na biso mobali aya na ye poto tangu pe aye poto abenga ka famille te surtout na le Rwanda. Ngai penzamba sali na yeko yana ndenge na ngai. Yana yeko yana ndenge na ngai na kota na ngabangola banini na ye na nga kokuma aw. Na yeko kutana na ndeko na biso mobali. Tangu tukutani na ye, to solola na ye, to sabona boye. Ote ndeko na ngai zaraika ba erreur, to sabona boye moko tala via poto na zana ngape na iloko malonga te to sabona boye. Me ozana iloko malonga te. Sikoyo mama oyo tikaki. Oyo lela mbongo na ye. Mama wana tikala na pasi. Papa kufa na ye, c'est vrai. Otikaki papa kufa. Mais mama mutazai ko débrouiller pour na biso kamati mbongo nyonso mama oyibi na babiju na ye. Etindi yo na poto. Ngai pe ngai yo na ye poto te na ye na mbongo mutu te. Ndeko nanga. Fo kanisa. Kanisa otinda eloko epa ya mama. Na bandeko na biso batika likuna. Oh, ngaba makambo wana esepelisa ngate parce que banana ya pe via ngo bonga te tout ça bona mais via ko bonga ndenge nini yo sana makambo sana bangambo batu via ko bonga ndenge nini mama ngo pe bando yiba e biloko otindela pe loko te obenga pe yete e mama nuni o en tout cas loko atokutani boyo edenga yi o solola na bango tout ça bona boy na tie en contact sikoyo na mama basolola na mama senga bakolimbi sepa ya mama mais mbongo wana ezonga te pesa ki mbongo bele mbongo wana ezonga te azaki na possibilité te ya kozwa mbongo bele na poto atindela mama mais moi mike azai kutinda moi mike azotinda kende mama na biso pe nzamba yiko bengai tangu mama nzamba bengi ye fale ngai na kinikishasa na lobi na isoki tokujuko kene nayo ngana ukende te na kuzana na moyen te tout ça bona boy ti mama kufi pe bomona ni kaka te ti na ndenge pe ebembe na pe komona ta na misu te ngana kende na nga ukunda mama
Na koma kuna na kukunda mama bandeko na nga balobi mama kufi mama kufi. Mbongo mama eza na mutu moko oyo azwa yango. Lelo mama kufi yete. Il faut benga ye. Benga ye akunda mama. Po biso to tika ye il faut akunda mama. Apesa plus que oyo biso to kokopesa. Ekomelinga likambo. Na yeko benga ndeko. Yoka baninga awa makambo basa nango. Luka ata moye mokubu ya bina ko lukelango wapi. Bandeko balobi soki ye atindi mbongo cercueil te ata ngai na kena mbongo baboyi babiye fa sombela mama cercueil pona ba bijou na ye oya yibaka asombela mama libulu azwila mama mutuka oye kolongola mama ebema mama kuna na morgue epai ba ko exposer yango tiekele na cimetière donc c'est le quoi matanga mobimeza na mutuna ye bongo biso to kabola ndambo etikali ekomeli biso ngambo mama ngana sana ngambo pa motema mawa nazoluka na expliquer bango balobi te na tuni eske mama mutu alobaki bongo babi mama te mutu alobaki me biso nde mutu to décider bongo po biloko asalaki ezalaki malamu te lingaki bomisa mama na biso nyonso awa ezalaka te ye ifa kunda mama soki akundi mama te en tout cas na pa koyeba biso mama makambo yaki minene kuna na Kinshasa ndenge na kendeki nakutani na banoko tosololi na banoko bameki kovandisa bandeko na nga wana balobela bango balobi noko wana biso te pourquoi kaka ye moko a bénéficier nyonso wana biso toza bana ya mama wana te toza bana ya mama te et puis ayete na ebisi bango ayete parce que ba moyen ngo yezala kaka te ba moyen ngo yezala kaka te fakunda so akundi te ekotala ye mama tokei na cimetière kokunda mama na biso na cimetière tozokunda mama oyoka bandeko na ngai message bazopesa na ebembe oyo ekufi deja oui mama nazoyebisa yo kozonga nga nazongaki awa na poto elega bambula ya mama kozonga nazongaki awa na poto nasolola na ndeko na nga ote bango quand même balimbisaka oui tokoma kosambela tolimbisaka ndeni batu kolimbisa nga te eske mama nazaka mama yanga moko pona kunda ye ngai moko no mito akunda mina ye nazaki na moye ba bazaki nango mais yeba kaka ke ozana dette na bango wana ndenge balobeli ngana ko préférer que yo moko ke négociasa osola na bandeko lukeli bango ata quelque chose ou bien osala ta cimetière à mama comme ça makambo ekosila mais ndeko na ngai petembe bolimbisanga donc mama ndenge tozolo baboy on dirait coïncidence kaka ndenge likambo ezolekeli ndeko na nga mutu esalaka nango suti ndeko na nga mutu esalaka nango ti donc mwasi na bana baloba balemba ndenge za boye ndeko na nga penza mama ko aza mutu alibanda awa na poto aza mutu alibanda zaraneka libanda komanika bilobela na nzela komanika bilobela na balabala siko mama na kusala nini ngai na kusala nini na makambo ndenge wana mama oyebi ndenge tolobaka mai soki esopani mpona koluka tango eza pasi toboyi te na kati ya bonzambe ta mosusu na bapriere nzambe akuti kosala ke aretrouve lisusu bomoto na ye mais problème nde ezali eza lokola niongo aza nango afuta c'est ça le problème mama asengi te me mama akeneki mpe na choc mama asengi te me bandeko balobi ke asala boye azongisa boye esengeli akutana na bango mais sikoyo na etat oyo azaleli mpo yo sikoyo convaincre ye akende akokendela ndenge nini baprison yango yango wana kaka te etikali sikoyo na baoyo batikali na mokili bazala na mayele ta mosusu yo ozomona kaka ke makambo na yo ezosimba te makambo ezosimba te me nzoka nde oza na ngambo yo oloba tokóma na biso kosambela ozosambela c'est vrai mais likambo wana elata yo kaka mpo na nini parce que yo oza na niongo moko songolo pakala il faut niongo wana efutama tala siko mama akufi na ye me bana na ye bandeko na yo batikala na likambo wana ke yo oza na niongo munene mpo oyaka na poto na mbongo ya mama na bango yibaka mbongo ya mama donc biloko no mpe nyonso ozozwa kaka eza kaka likolo ya eloko ya moyibi c'est ça le problème
base ya makambo na yo awa na poto ezali moyibi. Bandeko bomitala leri yango oyo nanu likambo esui yo te sosola. Oyela ndenge nini? Osungama ndenge nini po okoma awa? Soki dossier na yo vanda likolo ya moyibi ndeko na ngai ifo zongisa. Lelo ata osambeli na yo lobi nazo sambela. Me niongo eza niongo. Odefa mbongo batu na Kinshasa kuna. Na kozongisela bino oya awa obatama. Makamunu eko bongaka te. Makamunu eko bongaka te. Ifo zongisa nanu mbongo wana. Soki mbongo wana nanu kokite ke nanu zui ebele te. Tinda kata muke mwandambu. Anatindi mwandambu oyo. Totala nanu na soti na ndambu. Ozolongola deja likambo. Po olembisa pe mitema ya ba oyo ba pesa kiyo. Ne oli solo tolobele sa pena ko yibi ba bijou mama. Kitoko te. Yo oyo fandi na Kinshasa. Ozokana oyiba eloko moko songolo pakala po ya poto eza petete na zo yebisa yo. Tangu yoko ya awa ngambo wane kolata yoko zana ba problem songolo pakala. Malamu oya na nzela ya propre. Ke oya na nzela eloko tikali ko yiba eloko tikali ko escroquer. Po kaka oya poto eza lola te. Bukomi komona ngona ba Facebook ha. Bozomona via poto na ba Facebook tangu susu. Oyo ndima kiteke na poto kujiko zaila boye. Ezaledi ya. Siko yo yiba kyo escrokaki. Oye. Libabe wane zolanda yo. Okobonga mukolo nini. Okozonga pete poko dokoloba na muto na escrokaki mbongo na yo zwa mbongo na yo. Parce que polika mwane sila, il faut kako zonga. Il faut zongisa. Eloko akoyiba, il faut zongisa ta na Bible balobi. Soko ozongisi. Soko escrokaki, esengeli ozongisa. Po mutu wana anio kwa maki. Po yo izuaki eloko nyo yibaki. Yo monaki yo zokota lola. Menzoka nezaki lola te. Okangami siko likolo nzete. Yango makambo ezobonga te. To mitala to bongwana. Okanaki deja, okanaki deja ke nako yiba, nako sala boy, lelo émission oyo, yeba kango bien. Ke likambo lingo sala, eza nzambe ndesu komta so pekiso, na nzela ya émission oyo. Ko sala yango te, lukana ndenge na yo. Awa na poto batube balalaka libanda. Awa na poto batube batelenganaka. Batube bakufaka, batube babelaka. Eza lola te. Ko yiba te ko escroquer te po oya poto. Lukana mutoki na yo nzamba kopesa yo. Bino bandeko. O pe boso kangela pe baninga mitema. Wana kaka pona za mama na za koko. Bolembisa kaka mitema. Bolembisa mitema. Soki muninga zwaki eloko famille. Ya teki yango po aya. Bolembisa mitema. Mingi bozo mona wano kansa za bie awa. Menzoka ndaza na pasi. Bolembisa kaka mitema. Bolembisa kaka eloko na uchiko lobaka yango wana. Bolimbisa. Bolimbisa tala yesi ko bijou mama teka mimi ngambo. Eza ngambo. Eza ngambo. C'est normal bande ko baloba na yeke azongisa po eloko ya mama na bango nyonso. Mais tala siko ndenge makambo ezaleli ki ozana eloko te. Tala vi na yo siko ndenge baby. Po ne eloko wana. Yango tozopesa conseil na yo oyo tikali. Na mboka nso alobi okote ya mwana oyo auti mabina te. Mete ya mwana oyo alinga kende na mabina. C'est vrai bakoki ko récupérer yendenge na lobaka. Mais déjà yo mutu olingo kende mabina. Donc mabina ngo ya moyibi ya escroquerie ya biloko ya batu po ya poto keba. Kosala yango te po ko memiso ngambo. Kosala yango te po ba dossier na yo ekobungaka te. Tuzomona ebele bakepe prière pasteur aza makasi omona nguya ya pasteur esili po pasteur kutu ayebi ata makambo yo salaki te ya welika ko prier yango wana tozwa mayele makambo ezebele ya mapango ezebele donc na yebi te soki tokosilisa mo mukoloni po mutu nyonso aza na besoin kaka ya yepe elobama yango nazoloba awa ya lelo ezalaki bijou bateki bijou po ya poto bateki bijou pa ya poto siko azo obligé akunda mama koleka batu nyonso mais aza na moyen te pa kunda mama
moni sike kangi keba zwa mayeli tika yo mutu olingi oyiba tika koyiba te po toeza mboka lokola mboka nyonso ozoyoka koluka te beba nanu bongo nsima nango oya kobongisa nzambe apambola biso nde na mokolo ekoya tomona toyokani lisusu mpe tomonani lisusu nalingi bino mingi babizu eloko ka tolobi kaka boye nzambe asunga mboka na biso elonga eza ya biso po mboka eza ya biso elonga eza ya biso nzambe azalaka injuste te elonga eza ya biso nzambe apambola bino. Génération ya sika esi eboya umba elingiseka bashama bisengo biso tobinaki chachacha mambo tango na bolero bana ya mbula oyo mama se caneton allez caneton allez maman